ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, siange katana. Nabituma basua yo bundi sangaïa 5 ans. Jamna mana modèle, tina famia ibe. Masendoki, ena koma kubanga o. Ah oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwamina site Kitoko, oh Tobengi, Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nanga, pour na ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bozana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To passo la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tiope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignos, Bamesana Kolanda, identité à Bundes, Irène Massiendoki, au maman Bune la cabino, Kakaba, histoire vraie, pour Essa la bino, Bavoué Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Nengen Lobaka, Nzamba Lola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance. Nenge Bozelaka, Masolo et Irène Massiendoki, Essa la vraiment bien Makasi, Yango Toebisaka, Bande Konyon, Bazolanda Biso partout, Ba O Nanou Basabona na situté, s'abonner au site ya maman abino bandeko déjà bo s'abonner bo partageaka beaucoup zala jamais dessus parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine to sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie to yaka pona ko sambwisa batute yango bomoni raison ya masolo ya mama Irane Massiendoki to tanga ka bakomba batute to tsaka pe ba photo batu na miniature te yo mtozo landanga olingo pesa liso na po oyo ka conseil bandeko bakolo banini to osunga bandeko bazala prudente likambo ekomelio ekomela bango te ko hésiter te benga biso na numéro ezoleka wana soko zubiso te tikela biso ata voice dès que tokoyoka ngo toko rappeler yo tokendaka bongo. Merci na bandeko nyonso bazo soutenir biso na pesaka merci na mama Cornelia Luntadila balobi mama Cornelia Luntadila Gracelet cosmétique na kati ya Bundes Nzamba Lola apambola yo musala na kitoko bandeko nyonso bazoleka na nzela na yo kosamba
mafuta ba témoignage ya kitoko ezozonga yango nazo rappelo za na problème ya ponde konanga opakola bipakola pakola okoma bikoma koma benga bazongisa ona etana oya malamu logo na biso ezawana bakoma Gracelet cosmétique benga mama Cornelia mwana télé si moi sia tata azapela boutique Rehoboth kolata kitoko soki bengi pona mafuta tuna à part mafuta osala rappel ninyo ndeko nanga okosutuka. Voilà, merci na patience fidélité na bandeko nyonso topesa merci na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 na bosanité kopesa babizou na yemo ko balobi bibi chez moi nzambi et ou non en direct des 001 BBCD moi-même. Merci na Willy Moucheni le vrai code mboka papa social to bosanité ya beya moi si kitoko petaï mami la plus belle na kata France ya beya beya tulomba ya monsieur Zakari balobi umela tokenda kabongo na mama Lili Mwimba ya papa Oscar toujours na kata France na moni copine nga de longue jambe jolie musungai ba moure zinzamba lola asala bino bolamu mama Irene Masiando ki ayaka boye lisona eko betela bino vite fait za lisolo ya pasi ndeko na biso moi abengi azana Italie abi mama Irene na bengi pona kosenga conseil likambo ezo déranger nga makasi mama Irene ezangi singa kimia lokola yo potanga kano kombo ya famille ya batute meka kobeta na ta la réaction ya ba mourena ba mourezi nyonso na ebike ba bonne na biso bazara na bagage pourtant mama Chantal Vita komaka commentaire ezalaka ya kitoko ndenge moko na porte parole na biso Anastasie Vita moi sa papa trésor chou asolara bien ba mourena ba mourezi na monaka mama Louise Koli tango akomaka esalaka biso bien na ye moko la blonde Kabeya ya Messe Jésus Kabeya la blonde Kabeya Messe Jésus Kabeya apesaka ba conseil ya kitoko ba mourena ba mourezi bolanda ndeko moi sa bama Irene nazana Italie nazana bana mibale nazali mwasi na kufelaki mobali nazali victime kokoma veuve na nzela ya covid na 2020 na perdaki mobali nanga mama Irene natika na bana oya liboso esi akoli asokokisa 19 ans mama problème ni nazana ngona bengi liso na ngeza mokuse opeselanga conseil nazwaki temps ya kovanda nga mobanda mobali akufaki lokola ndeko kende France mi ko se défouler pa ya grande sœur nanga za kana France après liwa ya papa na kutanaki na mwana mobali moko boye tant papa sali 2 ans na mabie na kutena mwana mobali bandeko nanga babite loko papa si akufi déjà zoatan lelai après obala âge ezanano mama Irene mwana mbala za ko sola nanga très bien to sola kane vraiment très bien ikana nga na kufelaki mobali nanga tozalaka bien to botaki bana matate zanga kate na bolingo ezana bandeko msu na vilelo soki mobali na kufi atie ake kopema na kimia ezemba so ndeko na kufi ya akomi traumatisé parce que bazalaki malamu na mobali na ye po muto bozane malamu soki akufi otika na souci mais muto bwana bino malamu te soki akufi ndeko na opema akende nanu peut-être nzambe muta décider ki kopema koma bongo bandeko na tsa bino vérité mais moi so intellect ki na souci parce que na mobali ne bazalaki bien tanga kutena mobali wana après 2 ans liwa ya papa na France kuna bakomi ko sola mbala nkomi ko ya kutala bango na Italie na bana ayaka azongaka tant papa sali 3 ans na mabele mama Irene asengaki abalanga atindi lettre na famille abalanga vraiment ayaki asalaki makambo nyonso po azaki na bolingo nanga nga aza bana nga mibale oya suka ze ya mobali azana 14 ans oya mwasi ye azokokilanga 19 ans mama Irene problème ni na bengi pona ko senga conseil na bandeko balandaka biso mama Irene mobali abalinga mariage elekaki kitoko nasalaki mariage na France viki nga na Italie naza penza na bato belete mais na France aza na bato tosalaki mariage elekaki bien tokendaki France en tout cas elekaki penza très bien po mobali aya kovanda na Italie alobaki aokokati viki vina biso na Italie ndenge ezalaka tosalaki makambo ngande fona longwa Italie na kende France selon programme na biso mama Irene nga naza mama ndenge tolobaka soso atambolaka na ba makina e partout mabata na ye yaya wana bazali nga na benga ba peuple na biso ba copine na biso naturel bio ba copine ya vie ezali bana na biso tokoke na bango tina ti ata mabe ezali tokobongisa po bazaka ka bana na biso mama Irene nga kina kena bana nga na France
France oya mobali azalaki na d'accord ya mwasi pa lingaka France mingi vike tokendaka penza ba vacances mingi na France depuis papa azalaka to passer vie na biso mingi na France pa famille papa bazalaka na France yanga bazalaka na France en tout cas ba vacances nyonso na bana bande ko kende France et ça là ke bana nga balobaka pe kaka français kitoko na italien lokwa ba botami suka botami na Italie mama Irène problème na ko bengo pesela o sengela nga conseil mama Irène comme siko poto kende France malgré tout bana balingaka France mais oya mwasi azolinga okende te mama okokende te siko na kotika na Italie mama ngaze je mukona ko ikotika na nga awa naza na petit frère na nga zaka na Angola abengisa mwasi ne pe aza awa na Italie petit frère na nga ngo vanda na poto te vike na Angola adeboyaka nae ayaka anenyo son kotala mwasi na bana après zonga Angola des fois ya kasala rapi 3 mois mbala moko mwasi aleki na nga wana abenginga o tantine bozo ke France nde na yoki makamnyos mais yaya lobi ok na ete na préfère atika ne pa na nga ana ndaku lokola pe nokone ayaka ne tamsu une fois deux fois na ne nga na vanda ne ponga pe na za na bana aidanga wana mwasi aleki nanga azala awa na Italie c'est ambon atika la awa ndenge nyaza mwana mwasi nga nazokende France pona libérer na tika mwana nga na Italie pona ni o tantine naza déjà grande fille akotika na bien bona c'est ok na obengo to usula po benga naza na nzela mama Irène ekomi na pokwa na ngoleki nanga mobala bengo yaya mwana na okende te fatika la kana Italie atika na mwasi nanga ngabe o yango mwana ngo okende te mo déjà ndaka zoni ngo kende te bino bokomi ko zo parler o yaya ko kende te fo yo kaka yaya fo pa ko luka ba risque na vie fo oyo kaka ba risque nini leki nanga bito okeno mabe photo ebiso vérité mobali no tsaba ndai ko uta France azui abandai ko sala mwana mwasi ba avance abandai ko simba mwana akushe na mwana nayo mwana na bandai ne oboya alinga na ete aboya ki ko ebisa o vike olela mingi lwa tata na bango bano balinga ko blesser to balinga ko mingi ba mona kitango lingi mobali wana ozongisa ki mwa sourire o santé non ekoma ki bien parce que mwana zobanga ko ebiso ke kopeno ndenga zoya awa azo simbanga olingo boya ibana bazokelo mawa ndenga bande ko simbe bona leki na mobali pa ibi makambo ba bombela yo oza kutuna bana malamu mais mwana no auti ko fungola ngo mwasi nanga kuna na Italie abia okene France te mobala mama alinga kaye asimbaka ye ya boyaka si atindika kuti mobala mama gifla mama avant mariage aboye ko ebisa mambo mbanga ozala blessé mais lokola babala ni po mama abanga vivre bien na libala nazala heureuse a préféré avant na Italie ko vana ndako mona tata wana te po ko luka un jour a manqué tata wana a opesa mama na ipasi papa wana alingi mama abiso nde na monaka mais azama kamabi asimba kanga akumisa kanga lèvre nange eza boye a provoka nga na façon nyonso na ko sala ngo te papa abiso akufa wana mwana mtoloba so na sana oboma mama abiso na mona mama abiso komaza na choc après lui papa abiso tant balinga na mombalo na yokaki bien pour maman s'y retrouver mais désolé naza vraiment désolé naza dessus na ko kevana bonda ko moko te po tanga banda ko linga accélérer na ko sala ngo te no nyala ndo manquer na ko gifler si maman comprendre que ma bezali na oboma maman la tension vie que maman comment obela besto a souci banda papa abiso akufa na okende France te mama Irène tango leki na nga yebisinga be mama Irène na zaki na cuisine banda ko lamba na kanga moto mama Irène na vanda na mabili wana mobala ta na France biso toza na Italie photo kendesko France mama Irène na lela na kanisa mobali na nga liboso nga binzambe po na ni liwe salanga boye na vie nzambe tala nzo lingo lekisanga mama Irène nakomi na dégoût ya libala auti ko balanga mariage mama Irène banda to sel mariage 7 mois auto se per mariage na église na France to 7 mois ce que ba projet zabiso photo qui va na France mama Irène mobala boyi mwana nga na bombi 9 mois mama Irène na pamboli nzambe po mwana kutaza mwana malamu mama Irène na bengi mwana nga na biya ya kozapi abiya na za pa tante na biya ka ma chérie yaka kobanga to mama no mutabomba 9 mois mwana nga na bisi yebisanga makambo yebisi moi sa oncle na yopo moi sa oncle no se yebisi oncle na Angola oncle no benga yebisinga makamunyo so ya ozana raison 100% ozobo kende France mwana ngo na raison na yebi ko linga France mingi ba vacances ne suis tout troublant maman to na biso France comment bandi ko changer nga mona za ki déranger pourquoi lingi France te po linga France mingi abi mama oui nyoso oncle alobino alobi vérité na linga ko blessé te papa tanga bande ko ya akutala biso ndongo okenda musala papa ande ko sala nga ba avancer coucher nanga une fois papa sa fongola nga douche mama chance na kanga ki na nga douche te na zaki pe na bilamba na za ko sa nettoyage na ndo pensa côté to brosaka
parce que ateni ko komba leki na mobali oyebi ndenga posaka sopaka mai mingi soka sokoli longi na gangela kileki na nga akoti na chambre nga na yeko bongisa toilette papa kanti nga na yeko sokola afongola porte po na yaka mama senga na osokola na age na nga fona kanga porte papa fongola na ida mabe tanga fonga na bilamba akangi pena porte bandi ko menacinga na yebisi s'il te plaît fona biba mama ozala kati na sedate na ke ko sala ngotoza mama nanga bano basala bomba ozala modivi na bango mobimba mama na moni ke papa tanga ko feko bando souffrir mingi mais bando zu mobile o mama o se retrouva ko sekezonga santé koma bien olinga mobile na yo po ba risque ezala te so moyen ezali atananga na leki nanga totika na biso na Italie pas moi sa grand frère ya oncle peut-être to vanda ka 2 ans 3 ans na ozwana nga penda kuna boko la leki nanga kende ko bandela vino ya sika mama Irene na lela na kanisa mobali nanga yi ba morena ba mores na oki pasi ngam na obeta lisolo mi bali poani bo amite ama beboy mama Irene senge nanga conseil na lembi nanga mariage yango pour sa France nge sili nena va na bana nga na Italie mobali nanga boya kinga te zaliwa maladi mama Irene lembi to bala ni mariage nako ke na procédure ndenge ni pona divorcer na ngai na lingi na va na nga boya na bala lisusu te pona lola libale kozala te mama Irene na bana boye penza e bongo soki mwana nga seda ki mama Irene masoto yoka kipano bikokisa mi pepa na ngai sengela nga conseil bo pesa nga conseil auti ko bala nga pesi mbongo na famille na ko sala procédure nini pona divorcer na nga mama Irene za motema moko na kokaka ko supporter ba bêtise te mwana mbala boata pona kushene na komi ko kankele bande ko nanga pasi mingi bozo mwana poto sexe sila bango gu yango mibala poto bo babo sepela kasusu te okobola ka mospe mosa pandi makolo kocho bimio kei ba geste kama telo atelemelo afuka melo agumba melo abinelo kamulangu asala rango susu te parce que mutu ekoma makambo ebele mobala bo deja ta songo kushena so kantika mabasa linga ko sala mwana automatique apeti ko sila ndenge mibali bolo baka na zo kanisa mingi na hotele mate biso ba mama peto tele marate so to kanisa mingi biso peto tele marate bas mingi ba tele mara susu te na poto pona ba yoka yoka mibali buzo ba bimona mona e komisa basi ba faible troisième lokola basi pe koma hotelema na pasi omona papa simbie ami pandika raboye papa yo karasusu makamba ote mwasi kindumba na so sala yekola ba pratique ebele ya yazo ko pratika ngote pona nini ayoka mabe mingi mobali ya bwa sisi mwasi na gu mwasi le mama Irene bayi nazo batena banda osola ndeni poko kende pe na France mama Irene ndenga mabete na bayi nanga loko apena longwe nanga na ndaku na ngai te mama Irene na opena ebisikolo ndaku teke tozobima mama Irene bo pesa nga conseil na sala nini procédure na ko mema pona kabwana na ena loba nende tinini siko na ebisleki nanga na lingite famille ba makambo mingi ziana nunga mona réfléchir bote bande to bimisela on lek na mbala bi d'accord mais yana on sepela soko tikelinga ba nièce nanga na neve nanga na Italie po nga mona zo utangola na zoya na lingite mabe sala na France kuna na yana sala crime na kota boloko na poto pona on laisser aller na ba vie ya ba nièce nanga na ba neve nanga te mobali noko mone bazo pesa aspect ya responsable mais artelinga sa ye mutu munene bo ke ko matalikola mwana na ndenge nini tika bana na Italie mama Irene na ki choc yango na bengi obeta lisolo bo pesa nga conseil procédure na ko loba na ko sala na ko mema pona canceler na nga libalo esila pona lembi bo pesa ndeko mosi conseil nzamba pambola ba mourir na ba mourir nyonso pambola ba vrai mama nyonso na monde ba mama bozala éveillé bolamuka ba mama bo comprendre vie moi si azo bazalaka te mama zo bazalaka te moi si aza utile na société totika laisser aller basi mingi na poto mona mobala violaka mwana zo protéger mobali pona nini bolingo basi apoto tolingi mbetu yaya mbetu esilaka lelo zano na santa malamba ozelo bambanda lobi tango kota koma ya ekozala ndenge nini bana na bakolanda na tango pasi mobali keba pakima otomona mingi ba ebisi moi ça na cancer bandi chimiothérapie tango moi ça ko beba ka mobala bomini bala kimi azobanga moi ça okufa tomona mingi tobanga nzambe Jésus Christ revient moi nanga kala zalate mobali nanga kala zalaka basemeki nanga kala pe lobamaka libongo ekufa masu ekufa te masu ekufa libongo ekufa te mabongo mingi pe ekufa nazo ebisa bino vérité bosunga ndeko na ba conseil na posa eba alembi na libala fona za bino clair mama Irene mobala boy pona coucher na ko kasuti moderne lingila bana nga mama Irene a divorcé ate mobali nanga zo maladi yanga kufa na ebisa nzambe
na hebite so na kuta so na meilleur papa du monde ti mobali nango akenda mama ekene sika babata malamu na mokili baumela ate mobali nanga kufa vent atikanga na bana ate sika zali sore ke na Holanda bolingo na komo négliger via bana au sepela te keba pa zonga ya kozwanga yoka raisonnement mwasi abi keba pa zonga ya kozwanga po modèle alingela ki bana na ye mama na lembi nanga na mon importance à mariage ote pour na lola pe libale ozala te ceux qui moi na yebisenga makambo avant mariage na ese ya falo lo bavant ndenge na zo ba engagement ya kubimisa bambongo msute ba dépenses inutiles pour na kosala fête monene bongo na bengisa bato eza soni mais na ndimi soni kanga na makolo mais kanga na mutute pour na koma traumatiser soni se kanga na makoso na fukanso bat ba longwe na nguluma na kota na ndako mais se kanga na mutu na komi traumatiser via bane baby ba mama boyo ka moninga lo bia boyi soni kanga na mutu a préférer soni kanga na makolo ba mama boye en tout cas nzamba lola pambola bino bo pesa ka conseil ndeko mwasi azosenga alingi na ye libalo lisusu te alobi akokano vana mobala boita pesi somo ndenga yaka atushaka mwana na ye abona ye mais azotuna kaka procédure ni akomema po yebisa mobali ukabona ye ayebisa na famille et puis apesa ba mama conseil soki bana bazobisa no makambo eloko wana lingi te bozaka na brita ta kogangela bana te soki mwana lingi eloko wana te ba mama ba africain to longola makambo koganga benga mwana vandisa mwana tuna mwana na bolingo nyonso. Pourquoi oza ko insister ne loko oyo pesanga ba raison ko bangate soki oza na raison ya to solola soki poza na tort na osunga yo talisa mwa loba yaya oza mwana uta libumunanga ngaka mama na kosunga yo loba ezanini biba mafrance so ba mwana so likambo ndiko genga bana bakoma ko banga biso to doze ko ganga ko gangi bongisaka makambo te to sola kana bana surtout bana na biso abasi to komisa bango lokola ba camarade nzamba lola akopambola biso to kutani mbarasima like video s'abonner na Irène Masiandoki TV yo mutoza na anniversaire ni ba souhaiter ba joyeux anniversaire ko hésiter te benga mama Irène Masiandoki yo pe mutoza na entreprise na business zo sala olingo bando louer biosa elo komoko bolingi publicité l'équipe ya mama Irène Masiandoki to sala rapé ba publicité ndenge na zo ba diaspora ozo kende Congo Kinshasa ozo luka appartement loué chambre salon cuisine salle de bain topé deux chambres salon cuisine salle de bain ko hésiter te benga na numéro mama Irène Masiandoki solo la okote sikano ya kitoko na Kinshasa sécurité na Kibonzambe et sika ya kolala ya propre yo benga kaka toko solo la voilà tokutani mbala sima soki mwana mota zongite la na lobi bisous bye bye. Toto Kinel. Oh. Kasi biloko nanga depuis na tinda. Bandeko nanga na ngolo ba razula biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo bakoli na tinda kiko. Muta tini biloko ça fait 6 mois non agence nango. Mais ekokoma te ve. Non. Rita na bilope leki nanga butaka pe bato tinda biloko. Muto zo la forme musicien, à la forme ndate ba moko na studio, aboka ta mutu mo libanga te. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui dans là, ils ont chargé les lots. Pour ça biloko que nous joyeux quand on regarde ça quand tu côté de la salle. Ils ont chargé biloko de Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque bloc en France et qui m'a mon Angola. La conteneur peut direct 45 jours sur biloko là. On a ça sur biloko sur sa voiture vraiment. Mais quel est rejoint en Angola maman? Antonio Miala. Mwana mobali ye wana. Dabi soko pe yaka rita yaka. Nangola za wana. Angola normalement eza na palanka. Na palanka. Ba bana tu Angola ba yebi so komi kana palanka wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana na bara na biso Mathieu zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tuni kana Rua G. Batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palaka mobimba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda.